ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ningami balandi ya émission to sambela elongo to pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia bino nyonso balandi ya ABC One kolo apambola bino apambola bino lelo lisusu toye na bandaku na bino pona kosola na bino na posa oyo kolo atie biso na motema tangu nyonso tolekaka liboso na bino tosepelaka mingi po nkolo aptiaka eloko moko ya motuya na kati na biso to lingi kobanda dabo ya koloba merci na ba message na bino oyo to zui merci mingi na mama Chantal Yao na message na yo to zui pour l'émission utoleka merci mingi na Kato na Canada merci mingi na papa Fosca boyende eza malamu parce que mutako kana sena moya zate nzambe alola apambola bino place bozali tozo kendele na lisolo moko oyo eza tellement important pour na ba vie na biso tokotanga na mukanda na Luc chapitre nango 22e verset nango 31 à 32. Bible Biboye. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Bien-aimé, oeza maloba ya nkolo, koloba epai na mosali na ye, disciple na ye, na kombo na Simon oya komaki Pierre. Balingami, tozolobela ka na tina na délivrance. Oyo lelo, tozolobela na lisolo na Satan ta réclamé. Bandeko na ngai, eza na makambu mibale oyo etindaka Satana a réclamer mutu awa nazobeta lisolo ya mupaganu te me ya mutu ayebi nzambe pe aza na promesse ya nzambe ndeko na biso kombo na ye Simon okobosa teke Simon azalaki moko ya batu ya liboso oyo nkolo abengaki na lotomo na ye e Simon nde azalaki pécheur e ye wana nkolo alobi okotika kozala molobi bambisi okokoma molobi na batu et il avait la promesse de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Mais bokomona na kati na bomoi na mwana mobali o Simon eza na makambo ebanda osala mepai na ye. Nkolo azoloba na Simon azoloba nanu na rock te oyo eza Pierre parce que Simon c'est les œuvres de la chair. Pierre eza rock oeza libanga c'est l'esprit. Oko comprendre na kati na Simon il y avait encore les œuvres de la chair. Simon yewana oyo awanga na ki Yesu. Simon yewana oyo tangu Yesu akufya kei Simon azongeli pêche. Mais Bible lobi Yesu lokola papa ya bana amoni Satana koya ko réclamer Simon. Pona nini a réclamer Jacques te, a réclamer André te, na moment a réclamer Simon. Parce qu'il y avait des choses. La première des choses, na kati na Simon
il y avait les œuvres de la chair. Na kati na simo, ezaki na misala ya Satana. Ezaki na batrasi ya Satana. Bien-aimé, Simon Lokol a déjà ministre. Nous servons Dieu aujourd'hui. Na kati la musala tata. Na lobi te que mutazangi faiblesse. Non. Faiblesse à mutu. Et koko comme habitude te. Mais na kati na Simon, le diable voyait les choses du diable. Na kati la Simon. Lokola soko tangi na mokanda na Zacharie 3. Souverain sacrificateur. Yoshua. Le diable a réclamé un colatini ange. Ba changer bilamba. Simon. Misale ya Satana. Ezaki no na kati na ye. Yango koloka nkola lobi. Lorsque tu seras converti. Biki sabande konao. La conversion. Eza metonaria. Changement. Tango yambi yesu changement et continue nous te. Le diable va te réclamer. Diable a réclamé kamutu nyoso. Eza te kopona pasteur. Ne na ote yoboy. S'il y a les œuvres du diable dans moi, le diable va me réclamer. Il n'y a pas encore de délivré. Parce qu'il y a encore les œuvres du diable. Le diable réclamait Pierre parce qu'il voyait ses œuvres. Nakatia Pierre. La première dimension, il y a réclamation à Satan. Azo réclamé. Azo réclamé. Ndenge yonangai. Le diable nous réclame. Parce qu'il y a quatre nabiso, il y a encore les œuvres du diable qui se manifestent. Batouba mono chrétien, mais il y a encore les œuvres de la chair qui se manifestent. Nakati nabiso. Et à cause de ces choses, le diable nous réclame. Azo sengabiso po biloko neza nakati nabiso. Non, nalobi lokola yeso loba kite que ni n'est pas fait dans ce monde. Kozwanga na angle wana te. Mututu a la faiblesse, mais on a zoloba les œuvres du diable. Au Bible, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, voilà pourquoi les diables nous réclament. Pierre, n'a qu'à les œuvres du diable. Chers serviteurs de Dieu, nous avons jugé. Mais à nous, il y a encore les œuvres du diable. Chers enfants de Dieu, nous avons jugé. Mais à nous, il y a encore les œuvres du diable. Voilà pourquoi, tokoko sambela, to saliba ane, to saliba mvula, to ume na bonzame, il n'y a pas un changement parce que les œuvres du diable sont encore à nous. Si tu es d'accord avec moi, dis ta main là où tu es. Les œuvres du diable, elles manifestent dans la carte labiso. Yango yokintoma polo, à lobby. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Simon, elles ont désir de la chair. Et le diable nous réclame à cause de ça. La délivrance est là devant toi. C'est de te repentir sincèrement. Deuxième dimension, il y a l'Ikambo. Pourquoi Satan voulait réclamer Pierre? Parce qu'en Pierre, il avait la promesse de Dieu. Alléluia. Nakati na Pierre, ezaki na promesse en Zambé. Lokola Pierre ezaki na promesse en Zambé, le diable a otika été. Nekolangai, nazo yebisa yo. Lolenge nzamba benga yo. Tika na yebisa yo. Satan a tika ata mukolo mote fali. Ako bundisa ka vina yo. Mami meza, Satan a tiko mukolo moko te. Parce que nzamba benga yo. Ako bundisa vina yo. Ako banda toujours qu'on réclame yo. Parce qu'en toi, il y a le miel. En toi, il y a le jus du Seigneur. Papa osé maman ayao. Le diable vous réclamera toujours. Parce qu'en vous, il y a le jus du Seigneur.
Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme des fromages. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mon frère dit qui c'est? Papa Fosca. Le diable va toujours te réclamer. Parce qu'il y a quatre nayo. Ou on a jus. Ou on a miel. Comprends ça comme ça, mon frère. Que le diable va te réclamer. Akolinga te vino kene liboso. Akolinga toujours aya pour accribler famille na yo. Et là qu'on dit le diable a zolinga. Aya ko bebi sa famille na yo. Aya ko bebi sa ba famille na biso. A bebi sa ba vie na biso. Parce qu'en toi, il y a le miel. Il y a les fruits, les jus du Seigneur. Le kolonza na mbuma nzambe. Le diable a kolinga ke liboso te. Maman Clémence Linanga, le diable viendra te chercher parce qu'on a fouillé ensemble. Zama pas mon allié, j'y place église ezali. Rita Mawete, diable a koya ko lukayo parce qu'on a fouillé. Maman Chantal Fitina, nazo yebisa biso, bana na nzambe, le diable viendra nous réclamer. Pour la makamo mibale, soka moni. Ba evre ne za na kati na ote ako lukayo poza nelo kwa nzambe. Tanga koya a luka criblé comme des fromages. C'est-à-dire que Bible obi, ils frapperont les bergers, les brebis seront dispersées. Bazoli ngaba ba détruire yo fali pour famille no lobi za malamute. Les dieux dazo benga yo lelo pour akalia yo, pour détruire vina yo, pour bebisa yo. Mais esengo ezali eza na défenseur moko oya mona kandele dia dazo luka biso azoya pona kolongola biso entre na munoko en coche azolongola biso na quatre la maboko ya Satana. Il s'appelle Jésus-Christ. Azoya aye lelo pona koyebisa que Satan te réclame. Mais moi ezanga didiete eza pasteur songolote mais ye moronkolo azolongola kata gelalu. Azo longolo na kati ya pauvreté. Azo longolo na kati ya malade. Oh, le diable a tiré la kati la yo. Azo longolo na kati ya misama be. Azo longolo. Na yebisyon dimension mi balé. Oh, le diable a bando réclamaka yo. Eh! Po misa na e. Amo na kati la yo. Deux! Parce que ozane lo kwa nzambe. Mutazane lo kwa nzambe. Babundisake toujours. Menangi na ebisao. Misala satanese a partage à vie na bisote. Tolongwana ba evre ya chair. Tolongwana ba evre ya chair. Tolongwana ba evre ya chair. Nzamba zo esika. Que le diable de temps koya. On me coûte batuba lo bata mabe pona mais ba couteau nangote. Si les gens parlent de toi, ba couteau ma bien des problèmes. Bien aimé, nous tous nous sommes faibles. Mais ne faisons pas de notre faiblesse. Yangweza point fort de la vie batuba mon non. Dans ta faiblesse, il faut qu'elle n'ait pas un colo. Mais ce qui l'ikamoua n'est pas ne répéter meka. Non. Ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Bima na misala Satana. Bima na vie ma bien Satana. La promesse de Dieu va se réaliser en toi. Na memelo malobao. Famille nyoso di kiese bosanga na kati ya France. Malobo yepo na bino. Satana rolinga te boke liboso. Mama Solange di kiese. Satana rolinga to ke liboso. Akolinga te na ba na bino. Bien aimé. Naza elembo makambo. Mukona okende pona kende ko kufa na hôpital ta bachelanga poison. Nangai. Na bana nangai. Biso nyoso malade. Bien aimé, ce qui Satan zo lukayo. Et ka kuti li dusu, alobia beta yo, et un problème. Mais Dieu a prié pour nous. Aujourd'hui, nga mutu na nga na la sete, ya ba na nga pe moko na sete parce que Dieu a trouvé qui biso juste.
nazo yebisa yo le diable a luka yo azo luka yo pour se planter mais pour cribler comme des fromages bato basala kwanga bayebi Satana nika nika yo o comme poussière tango comme poussière ozo sikate ya nazo memo siko na losambo es-tu prêt pour bon de l'Anzambe? Es-tu prêt? Parce que c'est lui-même l'éternel Dieu qui t'a délivré. Namaboko à Satana. Nalingito bon de l'Anzambe. Elongo langai. Yesu elonga nangai. Kumama leloyo. Yahweh. Yonenzela na nyoso. Seigneur Dieu nzambe na bomoy. Na bondelo parce koza papa nangai. Yondo zanko nangai. Na yepa ino merci pour la révélation. Oh. Yakola kisabiso. Na ABC. Que le diable a kolinga biso te. Le diable a koza toujours monguna na biso. Azo luka biso po misane zana kat la biso de parce que nous avons la promesse de Dieu yangona bondeli pa inayo yangona lelie pa inayo nzambe na bomo liboso ne tumbelo na yo na ye nzambe na ngai kotika bande konyoso pesa ngai balanda kangai na nzana ABC yawe na ngai kolongola bango na kati na munoko na nkosi bisiko le diable azo swa bisiko le diable azo lia bisiko le diable azo kanga bisiko le diable aye po saper réputation abatu bisiko le diable aye pour baby sa vie ya papa Elina mama Shiben bisiko le diable aye pour baby sa vie ya libota songolo bisiko le diable aye pour détruire misala Chantal ya ona mobali na ye bisiko le diable aye pour baby sa vie ya fausse kadikese na famille na ye Yahweh na ye pa inayo Satana sala mutute eloko na osepela nzambe po Satana sala mutute yonde maître nyoso libota nyoso pa inayo zala nzambe la kati na bango zala papa la kati na bango na kombo na Yesu Masia Yesu elonga na ngai kumama leloyo Yahweh yende papa na nyoso Yahweh Yahweh ndeko tozo bondela elongo banda ko bebisa misala nyoso a Satana ti obligé de te repentir so misa moi Satana na vie na yo bando senga nzambe mawana ye petemela misala nyoso Satana na bomo na yo na kombo na Yesu Masia. Seigneur Dieu, la Bible me dit ceci: là où le péché t'abonde, la grâce de Dieu surabonde. Na sengi mawana yo likola bomo na biso parce que toi batu tokolo baté to tambola correctement na vie eza ba porte musu to fungoli yo le dia dazoya pour réclamer biso mais nzambe lo kwa yo bondela pour na biso nde na ye pa ina yo kotika biso te toza batu aussi longtemps que nous vivions dans ce monde masumu kozanga ka biso te mais nzambe na ngai que nous ne pratiquions pas comme les arachides que nous ne pratiquions pas les péchés comme les arachides. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous. Oh Dieu, que ta main triomphante ezali kolela biso bana onzambe na ngai Seigneur bisika to fungola kinzela oh le diable akotaki nzambe couvrir biso Bible lobi na biso boy là où le péché t'abonde la grâce de Dieu surabonde. C'est ça le message que tu m'as donné. Yesu le diable nous réclame Seigneur parce que to fungola ba porte to saka misana mais mawana yo soki ezali kona biso nzambe na ngai to komona loboko nao nde toke ko bebisa ko détruire misala nyoso Satana maele nyoso bondoki ya mvutuma oyo etindaka biso na ekobo oyo etindaka biso na koyiba oyo etindaka biso na kindoki toye kobebisa mvutuma nyonso satanique oyo akofrene bavi na biso mpo toke liboso te afin que le diable akoreklame biso toye kobebisa yango au nom puissant de Jésus-Christ. Bible elobi na ngai soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, le diable fuira loin de vous. Nde na ye pa inao na libota nyonso bazolanda ngai bango nyonso bazolanda ngai nzambe toye ko se soumettre pa ino afin que yo nzambe na lola ozala papa na kat la biso toye pa ina yo nzambe tobondeli yo nzambe porto to fungolaki ekangama 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 au nom puissant de Jésus-Christ ekangama o nzambe na lola na kombo na Yesu Masia. Ndeko na ngai wana batangaki simo yo tia kombo na yo batangaki simo tia kombo na yo kombo no ezanani kombo na onini ta batangi simo simo yo tia Didier tia Fosca tia Chantal tia Louise tia Anna Satan nous réclame pour anine pour toi nelo kwa nzambe pour toi nelo kwa nzambe nazolinga sikondo zana obando ganga nde monga nazoloba naza molongi Satana okokanga te naza molongi
Satana okokanga te. Oza neloko nzambe. Oza molongi. Nazo publier. Koza molongi. Nazo défier le diable. Pona yo oza molongi. Yonde molongi. Yonde molongi. Yonde molongi. Kende liboso. Nzambe apambola yo. Na pamboli ba vie na yo. Na pamboli misana yo. Yonde le diable agaki. Mais nzambe asambeli pona yo. Kende liboso. Au nom de Jésus. Tika nzambe ya ABC1. Apambola yo. Na kombo na Yesu Masia. To pamboli yo. Pandeko nanga nzambe apambola bino. Ndeko. Teveza makamususu. To ana besoin na yo. Na ba prière. Obenga biso. Soko cheka code la biso. Plus 243 9 98 74 29 07. Plus 243 9 98 74 29 07. Okozwanga moko na telefone. Okozwanga mo na telefone. Waneza numéro ya WhatsApp na ngai. Soki pe ozana mboka mipaya na nzela ya partenaire na ngai. Papa Foska Dikiese. Onga na benga ye apôtre ya mubali. Na nzela na ye okokuta biso okozwa numéro na biso. Nzambe apambola bino. To pamboli chaîne na biso ABC1 obako nango papa Ose na mama Chantal. Mokonzi na biso awa boyembe wa ba Jimmy. Ah, na sima ya caméra toujours les jeunes Bo Kabuya na montage ya Fali. Mobali ya pembe kitoko gu. Tozangi te kopesa conseillère na biso mama DS bambote belé sika zali nzoto ezosa malamu te pe to pamboli mama na biso Denise place bazali na pamboli mama na ngai mami meza na papa na kati na Allemagne na pamboli mama wa ngai mama na ngai Chantal Fitina na kati na Canada famille di Kiese Solange di Kiese Ana mama na ngai mbote mingi nene na mubali na bana kato bandeko nyonso topesi bino mbote mingi Pasteur Sion ye mutu na nzela na ye nkola lobelaki makambu oyo azana conférence munene ya Satan ta réclamer nzambe apambola Pasteur Sion tozo pambola basai na nzambe nyonso mama Clémence Dinanga nzambe apambola au place ozali na église na pamboli babo kilo na ngai papa Jean-Marie na Belgique na mama Hélène na Gédéon Saya na Eto nzambe apambola bino nyonso bolandaka biso ba nyonso sona bata bana madimba bana nyonso mbanza ngungu maître Mati kola pambola bino na kombo na Yesu zanga te kobenga biso poto bondela lisusu. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.